mes condoléances mais à la prochaine fois sa langue naïe aza mal bouge trop aleki même na Karine non finga je te jure aleki même na Karine non na bien Congo Température TV. Ndenga bando seka fifisi wande yana kufaki na baka na à moins que yo okokufela ka mutute eza na émission mais sora okufela ka un jour okoyoka pasi o baninga bazoyoka ozo comprendre et lelo yesko place avandi azoyoka penda ba pasi nyonso ayokisa baninga Congo Température TV. et mutandengwa na faza na sorcellerie poza na bana za mama moboti comment koza courage ofinga bana baninga et yango na lobi na oye ata kufi le lobi no ba journaliste na okete atanga na kufi pona nzambe te yepe aoyate poni na ebiso ke ngana ken pena to sola Congo Température TV. Congo Température TV. Normal baloba ils ont normal ba seka parce que il y a salela ils éminent concurrence à lancer défi mais défi il y a lancer qui est mora koki en côté batu ba seko ka batu ba seko kaka donc peut-être les autres étaient avec place azali que na koki ko salara subo était mbala sima Congo Température TV. Congo Température TV. Mais le comme on a Karine Mokonzi on va faire fungoli bouteille de champagne à CP na niveau moi na Gloria na niveau 0. Yo mon ara mabe. Tout le rappelle moi vérité ko ça rate. Netinga. Congo Température TV. Mon atier botalelanga Congo Température ya maman Rosette et la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana ngona mikili. Okuta nangwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta nangwa. Groupe électrogène industriel locaux à l'entreprise ya minene. Bana poto tuko a kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation no ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bonjour et bonsoir, ça dépend. Il y a R. On vous en direct à Congo Température. Vous avez moi Samlinga Dorcas Bolo Coco, Mouto Bolingara Ming Moussa Nabino, Bino information. Selon l'actualité, selon Moussa Ningeda Okindara à la chaîne à Congo Température. Un grand merci à Maman Rosette la fleur d'amour. Merci à Maman Florence et Nekina Mawete. Balobi moi Simzambé, Maman Exaucé à Catalion. Il y a Papi Nekina, porte-monnaie de Dieu. Merci à vous, merci à Yaouli Moucheni, l'école mondiale. Il y a Drisha Motumètre, Beba Zibeba, merci à Richie Kapina, R9, Christian Benabé, grande puissance. Je salue aussi Joël Million, son excellence, mon beau ténéo. Voilà, je suis passé à Nazabongola Saratola, Tola Basala, Basara Kadiba de Barawana, Tozane Awa Oyowa, puis Toza Beta Masolo Naye. Je peux être moi. Hein, ça rate tout là vraiment. Vraiment, émission où est professionnelle. Tout le béla vraiment trop polémique. Tout ça vraiment trop polémique à rater. Mais tout le béla mambo est nécessaire. Au but de bateau autour d'un bus pour pour Saratola. Voilà, la PC déjà beauté. Bonjour Saratola. Bonjour Dorcas Bolo Coco. Bonne santé.
Ouais, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour, Pena Balandinion, c'est à Congo Température TV. Et na profité Pena Pesa Bayanga, Bayanga Bambote. Bayoloshi kuna yo Amelia Mweba, Motema ya Orlando Dominguez. Na yo pe la sponsor officielle ya Saratola TV. Michelina Store boutique na Mushinda, na Monibongo. Président Charles Tamboué, Jenny Beta l'industriel, Sadik Nzondi, Bazé Belé, Béa Elenge, oncle Oscar Leta, mon habilleur de Lix, Mania Wembo. Voilà. Et Nabo Sanité, mon mari, mon tout, Diego Milito, mon conseiller privé, donc Bambote na Angwana. Voilà, je vous rappelle encore, je suis avec Saratola, Oyowa, plutôt Beta Lelo Masolo, Guilhem Paka disparu en couleur pour ma musique à Bozali parce qu'elle va ouvrir Lelo, Saratola Kolo. Si ça dit comment on a 45 minutes, 30 minutes, tu auras dépassé, mais ça tu recommence. Saratola, d'abord bonne sala et puis bonne site. Ouais, site, ça marche très bien. Boulot peut qu'il y ait bien malgré bâton et amoukier. Mais non, calibré bien, ils ont qu'il y ait calme. Mais ça tout la depuis au bal là, c'est comme si vous donner rapidement dans mon salaire. Et ça va au bal là, t'es andé ba occupation comme moi trop. On a travaillé à sous quelque part dans l'état. La team peli sous ngamoko péchen ndaku bana papa donc batant pour na comment calibrer mon pied mais sinon non ça là ba effort. Na batant on a zara nango moi batant vide et mais dans ça là émission mais deux fois plus dans ça là live et puis live nango zara tard parce que même si na ultime sala na zonginda ku na pemi muke au moins na côté live ouais na sala na l'état à fonctionnaire à l'état. OK, c'est bien. Donc voilà, il y a un monument. Mais sinon non ça là ba effort wana kaka ya visibilité zala parce que okoki no pe ko engager ba journaliste mais yana batu mususu nazara zara pe na bango batala mate bango balingaka msunga monde na fandi boye na loba na sala bon na éviter ce qui après ba komesana na bango mais sinon ngamo so na sali na mona que ça évolue so na bina sa net ko négliger na tiki la batu rien ne marche mais c'est comme si toute une chaîne ils en a moi baisse et que tout le monde a ba vie vraiment n'engé za raté avant parce que ngamo mikolo na lalisa moi muke bon ko lalisa te mais na utai na mariage na pemaki ba émission na bando sala na susté et c'est tout à fait normal visibilité zala susté bon lokola et koti pesu na mama musala lisusu nazo meka na zonga na meka ko équilibrer baton na ngai musala na YouTube na collaborant et zonga makasi. Voilà, je vous rappelle, je suis avec Saratola, Tuzana Yelilo. Donc, les bandes de Kobo Bongama, parce que nous avons Kobara Bongo, na Saratola. Saratola, Yemurolobi, mariage, Olibala, Okuma Kimamouké, Yamotika Kimamoussala, Namaba. Mambo eza koleka na radio internet, je crois que vous êtes basé dans YouTube, vous êtes déjà informé, vous avez moi mingi. Tout le monde y a Saratola na F victime, il va falloir pas. Tu comme on a eu le famille pour pas oyer pas ya héritier Watanabe dans la team Wata le héritier Watanabe d'abord il c'est une évolution dans les années bon to comment la question évolution na la team Wata na la team Wata normal je suis toujours là et ça normal très bien voilà le tout monde héritier Watanabe oyo wapte bakaye na fallu pour pas banda koyo kanate mais azo le kanaba émission azo soutenir fallu pour pas surtout donc ici masara tout le sar émission moko boye ba mbako baka fallu mutatinda rakia na manike ba finga batu ba musicien c'est ko relation économique héritier na fallu pour pas pour baba congolais faut bayokana baba star mboka na biso bango faut bazala uni po batombola bendele ya Congo eza mabete eza bien net ngakuti na sepela nango makasi soki kotanga mani kina ken déjà fallait ata mokolo monta leka lobaki mani kina ken ba travailler en orchestre nae donc so mani kina ken ba finge héritier eza nango ande baloba ba flatter a préférer flatter na fali a finga
afinga héritier so pe ba utiliser bango ba finga parce que basé loroté parce que ngande na vandi bo manga ba go utiliser nga finga mutu te wana o mato kita na sala nga ngote parce que bango so ba sala ngo batinda bango ba sala ngo parce que bazana bango loroté parce que so za mutu pendo na bagage ba go utiliser te pour finga mutu donc ba ken ba loroté ba bazé importer za héritier za fali baza ba grand star amboka na biso donc bango nde to talela ken piana na maniki bazé loroté so il fallait na héritier faut ba yokana faut ba autorisation ken na manike to yanga ya na sensté bango ba grand artiste mboka na biso batombola ka bendela mboka na biso partout dans le monde et tout ça a intérêt à soutenir bango donc voilà so le look est arrivé que fallait un héritier ba kutani quelque part yo pozawana est-ce que Ropé ça fait fallait mboto obligé c'est mon grand frère obligé on t'a que peut-être on a le moins pas na comme repère non mais ça bimisa ba parole mora mabe na bi yondo za boy banda ba bota osona na grand frère noté banganzambe op na bobota mine netinga na grand frère na to bota mine papa moko to swana ya dégâts to comme na niveau na côté c'est fourchette na lokolo ya bitumba ozo comprendre et c'est to kabona abala bana na eba benga nga tata mwasi to zaka famille za na ngora famille ko kabona to msu na musala na monique awa pas grand frère esimba te na kena nga place mususu c'est bon mais jamais que son akuta ina fali boye na pese mbote te na ndeni c'est mon grand frère grand frère nanga aza grand frère nanga donc soki nakutani na ye na opese ka mbote. Voilà, les lots comme on a héritier Watanabe, qu'on a ensemble, qu'on a la réconciliation. Et c'est là qu'on est. Très bien, il y a un autre besoin. Il y a un autre besoin. Parce que vous comprenez qu'il y a besoin de shit dans la team. Il y a un autre besoin. Biso ba Congolais. Net nga personnellement besoin d'angezaki il faut ba musicien na biso nyonso bazala uni. So baza uni, musique na biso ekeli boso. So baza unité et simbate. Net il fallait nga obeta na Bercy wana. So ba musicien nyonso baza uni. Ba lutter contre ba combattant obeta. Oso comprendre. Nga souci na ngezala bandaka la base la uni ba nyonso. Po bango tout so ba uni ba tulora ba manike na ba ken piana ba vivre souci. Oso comprendre. Donc bango faut bazala uni. Et comme on a hérité na Weranson et c'est le roi kamote. Weranson a papa héritier. Donc ils sont normal. Et ça n'ont été que bat faut basser la on ma kele les ba chichoter ça n'ont normal. Voilà, ils sont normal quand nous le biso to lingara ba musicien biso base la uni mais quand biso pe ba panzi sango ni to yaro panza ba musicien est-ce que bien ouais parce que yo sera tout le canard des gens qui a une piano ken piano au finga au luka finga héritier parce que vous avez bien héritier yo be au luka finga quel pour attaquer vous to be ken a kumisara mais le résultat to ken na ba YouTube on to le ba ken a finga héritier banda kala mais ba kutana matanga héritier ya mbaye on se comprend. Donc, kolobake biso to créer là-bas, mais c'est pas problème. To créer là-bas, mais c'est pas problème. YouTube. Quoi pas YouTube? To nous a vu. Parce que après on a reçu vu. Au sala nyan soka pose vu. Net ken piana. Pour apprendre on a battu bota biso ngana ken piana to sola. To on a problème. Moi, ils arabes baisse pour créer ka. Non, mais mon tout on a besoin vu. Oh. Mutu to na besoin vi bato basala ba guerre na bango ya makasi penda ke guerre penda ke komike na niveau makasi baza mais so yebi ko yebi ndenge bavanda na bato moni ko sala guerre tam supporta na mapo bata poto nde babomisa biso nde bazana bango balingana bango biso to yokana te so ba moni ngana to ko mo yokana trop mora kebo mora yepa na nga ba créer biso désordre to panzani ale tango biso to bando finga na bango comme il aura ba délire na bango et comme il aura théâtre na bango ya épisode ba otala yena ye ba ofingana donc na kati elo ezala na ngote ata ye ken ta finga héritier conscience na ebike alugane buzz odembela na succès héritier na ye mo héritier ye bien moi ta sala ke lokote ba journaliste comme ba finga ke héritier sala elo lokote donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup à maman Florence Neki dans la carte à Lyon balobi maman n'exaucé na Dorcas et Mndoi na hamro bambo te na bino bisika bozali tozoko bakarabo na saratola to kota moi mukela mambo itali biso ba chroniqueur internet na ba chroniqueur comme on a ba polémique ba rancune ndenge za ko s'est passé quand to bana na la télévision mutu so chroniqueur on a chroniqueur so ba na ba rancune ba finga na ba parenté mais le comment que biso ya internet comme na za no rancune na zo finga na mutu abota na koko kutu na monate et za radio
Éducation. Ils ont éducation. Éducation, environnement, place Moutakoleli. Ils ont ça déjà. Parce que nous avons un problème dans le côté de maman noté, noté, qui noté, moi noté, mobile noté. Mais si on a une facilité, on fait un bana ya baninga. On a une facilité, on fait un nabawe. Faut que ba. Faut que ba. Quand tu as physiquement, tu as spirituellement. Donc, batabon est une éducation de base et puis spiritualité na eza molili. Nous y a dans le monde internet. Est-ce que internet on nous donne presse en ligne est avancé ou bien reculé? Ils ont avancé dans la bêtise, hein. Ils ont avancé dans la bêtise. Na ba bêtise yo kende pena makasi parce que lelo to komi ovandika boy ba elio mutakala ya mama mobo ovandika boy ba elio mutakala ya papa mobo. OK mutakala mutakala eza temple ya Saint-Esprit nde ba obenga ngo mutu so comme mona mutakala muteza malédiction zo loka yo zo envoûté yo donc ba envoûtement comme ya nango ya ofele na ba téléphone na biso tozo zo ngo pe donc musala na biso internet ezo avancé mais na buzoba na mabe et avancé kutu makasi mais na mabe le tout le monde a ba fi internet et la plupart de la vérité azo se aba filmer et mo ami publier nu roso tout no esi ka na zo mobile carré cop ka ya ngwana vrai cop kutu ngape nazo encourager batu nyonso ba na posa ba actualité meilleure actualité mi filmer nora mutakala boire na YouTube to na page mo wana bakolando tala ebele faut que ça la rabongo et puis so aux enchaîne no fungola ngata lelo osika moi vidéo na mo ka ya ndengwa no boaki ba vu na ba abonné ba bakisami fin comme souvenir ni na malamu na musalo depuis au banda depuis au ya na carrière souvenir ya malamu eza na se retrouver na meilleur ami na nga ya vie azaka meilleur ami na nga copine na nga penda de classe to banda ko bunda tozoyo kana a retrouver nga na yenda retrouver nga na YouTube atalanga na YouTube po to bungana depuis deuxième CEO tobungana bango famille mbaba kenda pepo to bapanzana e pa kenda sala foyer na e yesko difficilement pas na mse zala que ya ça il a Facebook te mobile na linga ça il a Facebook te aye barata rejoindre nga wapi avandaka mkomsusu ahotala ngai oh moi classe na biso mobile ne kutazo boya mais nga tala ka chaque jour mo na ketendeni moi classe na biso aza contact na nga benga nga comme na Amélia Mweba motema Orlando Domingos elle c'est ma meilleure amie il passe na nga donc et ça plaisir pour na nga donc meilleur souvenir na nga pour na YouTube eza rencontre ya nga na copine na nga Amélia Mweba. C'est un mauvais souvenir dans la YouTube et dans la nuit. Aux assos, on vend des blessures comme un casse dans mon thème. On vend des peu de l'élite pour la monde de la côte dans un loco. Mauvais souvenir pour Nangai et Zalarake. Banda Naya Internet, non, on a finga moi na mutute. Non, on a finga papa, maman ya mutute. Mais, est arrivé là, Ngai maniqué. Nazana problème na été kaka po ayo kanga na solaka na Karine Mokondi asala émission finga banana mauvais souvenir nanga yango wana et puis maman wana ti eswaro uta likola okita na osolisa ka été ouais maman to le bani yango ya ko girer oyo glo la nga gira ka te fifi si wa to kufeli na roya te wana to zo le bani ko girer oyo karato oh ma agira kit abi to kufeli na roya te mais fifi si wa kufela ga ya kite tango zo girer ozo ba mambolo bati netinga manike na zata na tina ozana relation na été na nenga malamu na nenga mabe na ata na besoin ozana relation na été muto azana facilité à ko finga mwana muninga nakosa ni relation te mani kabimisa bibi kapinga na milieu musique na chronique musicale afinga mwana bibi mabe et ba jeune na ye wana lingaka ya nango pananga
Et Moutandeng wana phase na sorcellerie. Pour azana bana za mama moboti. Comment cause courage au finga bana baninga. Et yango na lobi na oye ata kufi le lobi no ba journaliste. OK. Non qui était. Atanga na kufi po na nzambe te. Chanel faut de loko. Yepé. Aoyate. Ouais. Poni na biso ki ngana ken penato solara. Mais so tali na ba guerre rebelle na sala na internet, na sala internet. Guerre a makasi na sala na vie zana ken piana. Est-ce que pourquoi na binga na ken to solara? Est-ce que so yoka ken piana? Afinga nga. To afinga mutu mama na e papa na e bana na e. Ken akofinga na ye yoka mobimba no banda linzaka tina sa makolo na yo na suka mutu na yo. Mais jamais yoka a touché ta musu banilité na ofingote. Oh mama na yo boye na boye bêtise ofingote. Ye bando bimiselo babilo mo boye e beto e salo pasi. Mususa osangiselo na comédie na kati mo otali pena boye e sekisi openani. Maocha ona mutema plaisir. Donc c'est un peu ça. Bato ba finga bazana langage facile yo finga mutu ti oki ofinga bana o baza ba innocent ofingi monwe ofingi ba parents spirituellement na bango ba rozanga sorcellerie. Voilà Saratola spirituellement bango ba koko za sorcellerie. On est là le bibo Saratola. Saratola le lot tout comme on concert na biso Glorio Langi o wapi a ça qui fausse couche to le mara vérité pour ba tout maison na vérité ça na mundu qui te appelle ça na beti yo te dans les vérités to to ma o wapi autre ça fausse couche et komi bikambo ba tunyoso mutu nyoso komi ko seka e mutu nyoso komo finga e mutu nyoso komo za taro le ba o esengi ya luba. Et c'est normal. C'est normal baloba, c'est normal baseka. Parce que il y a salela ils éminent concurrence à lancer qui défi. Mais défi il y a lancer qui est mora kokia ngote. Batu ba seko kaka. Batu ba seko kaka donc peut-être les autres étaient à place azali que na koki ko salara subo était mbalasima. Sarah Toloza maman question moi na bombela ki yo na ba na retourna parce que za maman tu vu que Sarah Tola bota yo to bomba ba na to za déjà félicité mon to za félicité yo comment la photo wana Gloria publié aki est-ce que za moi no za moi na mokolo moko les jours moko que mutaboti moi na jour moko ça la pensa bien parce que na ba question na retourna yo pour za maman. Là déjà, na côté na massa Gloria. Oh, nande ni na bando côté. Oh, nande ni. Na bana no nande ni na bando côté la Gloria. Muta mal bouche bon. Merci beaucoup. Oh. Moi na wana komona e. Azali chombete. Aza mwana abota misika. Aza mwana abota misika. Po aza na rouge, apemete. A mwana abota misika. Aza mwana abota mi na ba poids normal, na ba moins normal. Sauf que aza nde morné. Baloba ki aza morné. Eza fausse couche te. Zeme koki 9 mois. Usata ke na ne kilo ta ebi na epte. Pour moi na aza mwana 7 mois te. C'est que akenda na epe kilo ta ebi na ete. Donc mwana wana mwana zeme a 7 mois et robimisa mutandengo wana. On se comprend. Moi, on a moi na ba moi na ekoka. Mike Lokamba Senga zana 2 kg 500, 2 kg 500 azemi déjà 9 mois. Donc à Botaki, moi nanda kufi. Et ça fausse couche. Moi na Botami mort né. Voilà. C'est quoi Botami mort né car tout le baglo parce que tout à l'heure mon internet là on a comme ça qui fait une la publicité tout le bas. Qui a là aller ça fou à télévision internet. À mon avis on va bijou na yo a comme c'est la rabat. On a na ta bijou $5,000 tout ça là. À mon moi na. T'as eu valeur à moi na. Pour moi ça a eu valeur à moi na. Oh c'est les publicités d'internet, c'est maman. Oh. Le plus grand secret d'une femme, c'est la grossesse. Zemi déjà secret à moi si. Pour moi son na zema ta ma bokilo na nga oyebate. Et ce que nga na mbali na ngata bana ba oyebate. So yo tuninga na ebiso mo ete na munene na comprendre na ka munene. Mikolo na oliande mingi. Na bando ko sabino na ba façon tout yo mo sko na comme na samte mo comme la tola na zeme owangana tamie yo moko mi pesa ba réponse mais na nga na olobate yo oza na zeme yo lancer sous défi na zeme ata yo moko ofongoli mato ya bandoki tondeni na miso bandoki OK zemi eza moment moko ya pasi moi c'est les canards na ba preuve moko pasi il faut bombango parce que ça entre la vie ou la mort so maman kufite moi na kufi soit binomi bale pe boké batu bayo kaka ke abotaki
ah ocheli biso bébé siko botake mais neti mutu loranga mwana nga po bomoni fa kokisa ina ni ata na internet sono lakisa bino ye bo bando mona ba vidéo na ye vidéo boye na ye na lakisa bino te na lakisa bino te libanda ndaku nanga po mwana nanga po bima na porta ndaku nanga libanda donc ya mona libanda so 45e jour à kilo na kei na ye abimi libanda so tout ozongi si okokisa 6 mois à part que autant tout ozokende hôpital moi rendez-vous hôpital mais ko bimata na porte ndaku nanga si okokisa 6 mois ndabimi libanda mwana ba protéger ay ko banda na libungu ti okola mwana ba exposer ay so akokisi ba une année 2 ans mais il va avoir carte d'achat et on monte dans ça on aura carte d'achat ah bon ah mais siko était parce que bon moto musope mara musope ko komele bo epete na ngo payer te na bazar na mone la gepe ko te na ngo payer te mais lelo ko mona Karine Mokonzi ko wapi afungoli bouteille ya champagne azo sepela na liwa mwana Gloria na niveau 0 yo mona ka mabe tout le rappel moi vérité ko sarato netinga ato yo ko kufeli moi muta sepela liwa mwana ka ni na ebeli oza merci pour la question Anna je crois na cause à la page na Gloria na cause à la 20e personne ou à présenter qui ba mes condoléances na page na ngala to coopérateur montali mabeni to ba masate te mabena ya on sala ngopa na ngata sala pa batu na ye ba journaliste ba welela ba mibali ba mécène ba welela ba joueur ngaite au sala nganeti mabeni po bango ndeza na so tali barando na bango ba welela ba mibali ba welela ba junior mawete bata bangola bata ba poto ngana ba carré na bango na kota te on se comprend donc ça passe ça na problème na ngai ngai na éviter pas za malbouche ça très impoli on se comprend ba sepela na liwa mukite na bina za 20e personne na page na ye na komela ye na présenter qui ba mes condoléances na ngai pourquoi mutu ataza mabe basepelaka na liwa ya mutu te mwana wana oyo akufi aza na ye Angelou ayebi baguerre ya mama na ye te sauf biso bamama ntango bozolinga bokoma bamama bobota babana boyeba kosoigne lobi ya bana bobongisa bacerveau bobongisa bamémoire na bino mpona kokoma mama parce que makambo nga na osala lelo so leo naza te oyebi moto afutango bana Sariana azofinga mapona comportement maman na ye vous comprenez parce que ça tali bien Karine peut pas condamner te il pas finga Karine a blessé pas les lattes Fifi siwa kutu nga mom na saela Gloria langue mission na mama Fifi siwa ndenga bando seka Fifi siwa nde yana kufaki na baka na ye à moins que yo okokufela ka mutu te eza na émission mais sora okufela ka un jour okoyoka pasi o baninga bazoyoka on comprendre et lelo yesko place avandi azoyoka penda ba pasi nyonso ayokisa baninga peut-être yote ai basepela na liwa mutu te mona na kufeza Angelou ba mes condoléances na ye mais à la prochaine fois abongisa langue na ye aza mal bouche trop aleki même na Karine no finga je te jure aleki même na Karine na bien Karine amasa na ngate bango nyonso na baba master na ngate ngana na ba master te na internet nakuta bango basalaka ba ki master basalaka ba ekiri ba panzana basalaka ba bolingo balingana ba mibali moko place moko esimba te ekera bango ba guerre ngana olobaka pona na katikati pona tingana minute na mama na bango nyonso na kotela nani nana muto akotela te pesa ba bêtise ye Gloria afinga papa Karine j'espère que yo yoka ndenge mo na Fifi siwa siko yebisanga Fifi siwa afinga Gloria olangi nini fia batruta lo barakutu te siwa pena siwa stade bambote na yo fia batruta lo barate te Karine à part comme apesa e mame mili ezape comme liwa te afinga Gloria nini ya makasi oyo yebi mais pourquoi ozoboya ke Gloria leki ba fitu internet na benjir yena manike parce que bato basimba ba mama bato eza bango mibale mama bana kofinga penda tina suka yo tala place ofinga mona marka uzite o tala place azo finga fait rigola te mais pourquoi
Oa mwana mwasi oza na posa babala o. Oza un jour na posa oza na ba belle famille. Ba belle famille attend fio wapi. Oza mwasi kitoko mitulisi na vika yo moko na ba comportement pe ya buzoba ya internet o esombeli ata lopangu te beza salite. Mama bijou. Maman pardon wana ko moluka polémique. En tout cas, net na part na ngai nazo appuyer ngo tende ba ofingana na Gloria na Karine. Eza comportement mo il faut lutter contre yango batu batika. Internet et église te. Photo fingana ngako il faut net ngam na so leki o démarrer nga ngape na malbouche malbouche tiko na sukolo bina bien yo moko mais que to sala raté nga na changer déjà. Tant on andima ko bala na préparer cerveau nanga et andenge mo na lo bano tango lingo bota faut préparer cerveau faut yeba ke fonatika barando fonatika ba beza salité fonatika ko s'exposer fonatika tango za nzemi kota na ndakuti so boti oyo zongeli musala YouTube ekufa te sila ata donc tango za ko préparer au bala oyebi ke na otika ba agenda na otika boy na koma sous ordre. Il faut respecter l'ordre, mon bon. C'est ça. Donc, il y a des gens qui préparé, à mon avis, mes bijoux, avant de la publicité, tout ça là. Mais, il y a des bateaux qui ont des parents, oui, surtout. Tout ce comportement, tout ce qui est biso. Les accords na biso to mesana mais pour finga ba parents batu bana mobali ba oui ezap na malamu te. So bazong seli au retour nango et comme ce que muto azozong seli azo venger a komi mutu mabe parce que Karine a boyi vengeance nzamba sala azongi seli ka o Gloria sala ki ali batu ba comme finga e Karine sali mabe Karine bu comme ça les bénédiction non yebe ba finga kae chacun portera yangwana munamtazo subir ba peine nae voilà merci beaucoup Sarah Sola bande retour comme yamiso déjà cochité Sarah Sola de question ambition sur qu'ils allaient le sur le beau c'est Gloria conseil encore OK on va dans ça talibata en cas de problème aux gens on a été à le battre au par exemple maman mora le binanga et coaching conseil de représenter la caméra mais conseil penda ba pesa penda ranking wala te ngana na ranking na bango te mani bango tu te na ranking ngade aso na ranking OK comme na page Gloria na ndeni mama na ranking na ina bando ranking no to wela ni net ngezala ka nga ranking na ngezala mbongo mobali naza mobali nanga apesa nga mbongo to vivre na biso na vie na biso o da ba pesa biso bien ce qu'on a que ça ranking na mutu pona nini pona YouTube ka to zo buzz te na ranking na été so za na conseil ya mi ya weta bela nga sara koloba makamuti ya ba star mi ya mwete na pesa o bambote so za na conseil mona ko pesa pona nga soyez réellement à maintenir la décision comme ma maman. So à se rétablir. Attends la mise à batouté. Attends la téléphone kaga. À s'excuser pas venir faire rigolo. Peu importe la relation bazalara nango, la relation na bango etali bisoté. Tant balingana ayara o yebsabso na YouTube te. Mais tant relation esili ayo yebsabso na YouTube banda ko sala na ko finga mutabatu. Faire répondre ni o ni a ça dit beaucoup. Vous comprenez? Aza moi si c'est bien bon kokote la fali na ngope mabete. Ngana zala pe na falit. Est-ce mon ngade na finga faire? Koko te la fallait ma bête fallait za na mwasi na ena bana na za na foyer na ya sala azana bande ko na yo okokoma ka jamais tina ipupa o remplacera poste mutu te na famille a fali to na vie privée a fali on se comprend fallait osombela lo pangu te za ba vérité na loba a osombela lo pangu te o peso lo côté mais yo batu dans la vie on ne sait jamais a sala tana ninga ba téléphone. Parce que autour d'une question, est-ce que les lois il fallait au coutane na bisoni na pese mbote na sioti na pese mbote à grand frère on les a yo mais ndenge to ebeli Gloria ndenge kendra ma kasi yango nazolo
yo mo muto tininga na pia conseil mais avant na pesa conseil na lobaki na yo ba pesa conseil na muto ayo kaka merci beaucoup na yebi ke conseil mais félicitations nae akende bonne chance baninga kenzela wana bokodinda na mai nini te baninga te afinga Karine akenda banzela ndambu ya okendaka te afinga basinta wadol siko ye na Turquie kyosani oyo eza ba distraction omoni bata internet nyonso bafitu oyebi bazalaka na baekiri bareva poto kangelo oyo nayebisi yo lelo bafitu oyo bazala baekiri basala babuzz bango bazara na posaka bakoma poto mais ok poto ngo bazobosa na mapeko ya na nzete te mama poto ifo sko bata bango bazara ndeni aza na ba revenu ya vivre na Kinshasa te azo envia kenera poto pona yo koke poto ka ndeza fin du monde ka yangwana ok so bosse no peut dire na kin okoma ok poto 2 semaines ozongi nao ok poto 2 semaines ozongi nao so po lingo zuizemi nao ok ozongi eromoni ko lingo boto ok po boti ozima mukanda nao ozongi nao ngana mona ngo eza nzela ba fainéante na fingi bino te batu bona ba projet ok poto s'il vous plaît eza nzela ba fainéante pourquoi parce que na poto ozwa tam na batu basala 20 ans mukanda te sko 20 ans na poto soza mukanda to travailler te il faut travailler na mukanda mutu wana ba no bénéficier plus que tu fais quoi au sali dépense à $10,000 pour que poto ok poto okoma va na sima batu lelo babengani amabe lobi babengani okomi kotelengana musala te dis-moi te na loba na jazz te nga chrétien te so na loba na jazz na otanga jazz ba mo kombo na ye ozo comprendre te batu ebele o basa na poto bazokoya na makambo o nga na loba non ok soki azali na $10,000 na ye wana zaki na mayele ya koinvestir na Kinshasa 10,000 wana ninga komise patron komo kene poto ba vacances 2 semaines azongi ki donc ngai ezamda conseil bien te que na mona moto kangisi la no mo apasi olo sa ila ngata entreprise mo ekoti la rola on dimi pendo ke no rapoto OK koma no ra mutu mo boye ba edaka yo mabanga ebele bon oyo koma lora Karine Mokonja vivant na mbongo antintani bana membre basangisi bazi bapesi tout ça là eza vite on a vite pardon bon conseil no PCM te vivre à bon na Karine Mokonja te ya sa mesana ya bon mo te ka ana poto ma salate alinko salate parce que na mukanda te to la vérité te azana batu ne wana bakangisela ke bambongo bako pese mukanda na muta travailler na ngope po sala maka oko travailler na mukanda mutu ezaka ke amesana de na YouTube ya okufanika na YouTube donc aibi ke azwa l'argent facile na bâtiment boye basangisela ke mbongo chaque fin du mois ba pia kaya futinda ku allié et ya uzana courage ya omilukela te mais age peso kende age zo kende santé zo bakisama te kobota ute na mama nzambe ba gloria pe ba botiti to suki ya pe kobota ya mama nzambe mais bobi na age gloria wana koka mwana koka ki kobota mate gloria na age ba tranquille que déjà tout le match ana 22 ans non Sarah to la tika boye te mena YouTube batu nyos tu baba mikenga za mkona bango tu ya ba respectanga kiko ba boete YouTube mutalinga ndime amutandima age na zatin bango tu balinga baza na ba 22 23 bakola te mutu 30 ans olinga te 30 ans ba olinga te 30 ans ba olinga te ngai ba olinga 30 ans te mais on dit ma age no ngai na ok na nga déjà na ba 40 ans félicitations quand même on dit ma pena 40 na 39 ans na 39 ans na ok 40 ans dans un mois 40 ans donc pour mutandi ma âge nae azomona ngo grave pour mutabi misa âge ne normal amona ngo grave pour ebiga ke elo musupe zapeka na YouTube so mutape so pe vrai âge ne oche okosi tanye ba msuba kitisara ba msuba matsara na bango aja mutu ye moka yeba na conscience mais aja mutu pe na elonge yeba na netinga na ngana ba ribite donc mutu so atalinga bien oyeba age nanga quel que soit masse nanga mais so atalinga na bien oh ana age vous comprendre donc eza nango
eza kobota mamba âge te bato babota na ba 15 ans 16 ans baza donc so déjà Gloria aza na ba 22 ans kobota ni normal ya na raison. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Sarah Tola, message nayo batou ya Congo température babonné tout parce que la première fois Sarah Tola les kana Congo température et pas nanga na déjà payé ça les cas mais pas nanga la première fois batou va retenir ni na passage nayo pour mbote nayo na bandoro nyoso bala totika mutema mabe totika ko dimner ba grand artiste mboka na biso to chabango maboko bazala ni po musique congolaise et kende liboso et vous allez bien et puis biso ba journaliste totika mutema mabe mutema mabe futa na ngote mutema mabe futa te muna mutana ora na muna mutana chance na ye bobo sana kyoko fina mutu lelo au fini sikoyo mais ora na étoile neso eza makasi na kati ya molunge na aobi makaka donc inutile bambote na ngai na Olga Nzanza la madre ya bana mama pasteur bambote na place ozalia Myriam Mowete ya Bastar bambote na yo oncle Jazz Christian Maïndou oncle Jazz bambote na yo babi le seul plombier qui nous reste dans la ville de Kinshasa. Manya Wembo mon habilleur de Lix bambote na yo place ozali pe na linga otro et bambote na beya elenge Sadiki Nzondi Michelina Azuka na Mushinda maman Michelina Store ma sponsor Amélia Mweba Lipasa de moi. Un grand merci à ma belle famille, un grand merci à ma famille, mes enfants, mon mari Diego Milito, un grand merci à toi Jezi Mayeyi na madame Nayo. Désolé mon vieux, bambote Nayo, bambote na place Ozali et merci Nayo. Merci Sarah Tola. Merci na Guy Roger Matondo, viens na Guy Roger Matonda, viens Guy Roger Matondo. Donc bambote Nayo, bambote na merci na balandinyo stu ya Congo température et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola bande ko bani biso to comme na biso na suka to mbaki bongo Sarah Tola pour na bino merci à Judith Yalita balobi moi sin jabe Judith Yalita Narit Malanga et puis merci à voilà, merci à Hermine Tezo qui est là derrière moi, Hermine Tezo. Merci à Chadra Kadisquarette. Merci beaucoup à maman Rosette Fleur d'amour. Merci à maman Florence Nekina Mawete. Merci à papa Bobika Massoua, Lambert Kouka de Paris, papa José Chachanakatia Lausanne, Bambote Nayo. Merci à Yawili Moucheni. Merci Nayo Mpoudra qui branche Bino Nios. Guilhem Paka display en couleur. Papi Nekina Bambote Nabil, Christian Benab et grande puissance, Igor Mutumotema, Denise et Fabiano, son excellence est Joël Million, Yayo Yangoy. Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon atier, Botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo température et na mo pepe asika Flat Hotel Rosette 1 Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2 bana poto bana mokili mobimba vacancière awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona nyonso ozalaka nango na mikili okokutana nango awa. Donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okutana nango awa. Groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezala te Flat Hotel Rosette 1 Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2